Voilà. Donc Ferré, sur la petite sagesse à Salomon, c'est clair. Il parle de la musique. Moi, na auto wele la culture à Congo. Bino bola ba Salomon. Bossa la sagesse. Bota la nani oyo azoluka protéger notre culture. Nani oyo azoluka atombo la culture na biso kende liboso. Botiki la musique na botiki la culture. Comme preuve, bosi bomona fali akeko beta libanda ateki pena culture na biso. Na teka on a balé. Moi balé. Ah, omoni sikoyo. Balé la ko rendez-vous. Wapi balé? Wana balé? Zebola au rendez-vous. Wana balé? Fali alinga culture ambogote. Biso pona biso jusqu'à présent on to annulé té. Mo fali na annulé ki. Te ya annulé po ebeka ngabo mabato abangi siko bo masu bato a problème. Et là clair. Tout le monde sait que tous les concerts à Fali bat bakufaka. Dépense au faire à Sali et zambongo take ko lokota. Et zambongo. Soki et le bisango. Tout le monde na confinement. Na États-Unis, na France, partout. Bazongi c'est là batu ba mbongo ba dépasse biloko na ba salaka. Soki pe gouvernement est jugé bon. Et kata petit gola. Bazongi c'est la faire gola plus de 1,5 million là-bas. Bangonde moni bo bakela la ba pongi. Etali bango te bo kata ko papa to bo kata ko pele ba concert beta maté. Ba annulé. Ba annulé na bango etali. Ba annulé déjà. Ba annulé déjà parce que bango ba na posa na ngote. Ba na souci à culture mataté. Mutasimbi rumba lelo na musique na Congo c'est ferré. Mutazo tambwisa musique ya Congo bimati libanda c'est ferré. Oui. Mutazo ngisi bilengi ya rumba ya Congo c'est ferré. Polo ko fala sala wona iga boudé na luketu. Et si les non. Donc faire gola lelo asali penelo ko tolo barake des artistes ce sont des éducateurs ya masse. Maîtrise, intelligence, sagesse, il y a haut niveau. Malem mais ndeto kende. Ba artiste belé bandora soni ya koleka sur na plateau pour na cracher. Bango tout bon éducation à faire. Le père de la musique congolaise Lelo, si tu veux beta manga, to le belanan. C'est Khaled Jeff. T. Lelo. Lelo, c'est fait rigoler. C'est fait rigoler. Quand vous faites rigoler, vous avez l'isolo à Salomon et à sagesse à Salomon. Azo senga na gouvernement. C'est la sagesse à Salomon. Cela veut dire quoi? C'est la différence qui est entre concert populaire et Moutado Miss Pelissa. Na festival Oyoyo. Et ça, moi, na ya Congo. Oyo la culture ya Congo qui est liboso. Pantalon. Tu trouves ça normal? Yo, mais la biso ko lata pantalon, to tiki kaleso libanda. On doit trouver normal. Cet artiste-là, mon nom est bien. Même d'après les exemples à suivre alors. Pour les exemples à suivre. Mais na biso ba bantu des exemples à suivre. Tala mouto des exemples à suivre, c'est fait. Garçon au Gali. Il y a pas un concert na Tata Raphaël. Il y a le bit que ba boage lié poani. Voilà, bienvenue sur votre chaîne Congo sur cette télévision. Il y a bon séjour depuis aux États-Unis. Merci à tous les Gaulois, merci à tous les Gauloises et merci à tous les Canadiens. Pourquoi pas? Merci à tous les amoureux de la bonne musique. Merci à toi le peintre, Ferrigola, Père Zuri, Papa Roti, Jésus de Nuance, Yamokolo, le vieux qui assure, pire vieux ma petit naïe, Papa Yaban et Belé, Yaya Balé Kebele. Merci à vous, merci à Bureau Nyonso Odara Pembe Nzinga Nzinga. Il y a mon Konzambo qui a fait Gola. En tout cas, merci à vous, merci de la confiance, merci de la fidélité. Gaulois, Gaulois, c'est likez émission, commentez émission, partagez émission. Le lot, Tolo Bella, sortie médiatique, il y a Ferrigola le padre. Tolo, sortie médiatique, Ferrigola le padre. Nous avons la politique, nous avons auprès, il y a Bakondi, Koeb Sabango, Bata Elikambo, bien parce que les Japon la culture, il y a Mboka.
tomeka mpe kopartage yango na mwana mboka l'homme saint moto moko bopeto et puis tomoni ba invité ba leki tomonaki Michel Basse aleki bongo na mission ya Bulika Yembe tokosola yango tomoni pe Chili aleki bo papi Mboma basali ba vidéo par rapport ya kosenga na gouvernement na biso l'état na biso congolais ata likambo oyo akota likambo oyo parce que eza pona question ya tokosola yango na mwana mboka l'homme saint dans un corps saint. Merci Ayasa Menkunku toi fan de service célèbre ce bikamo to le micro bikamo Ayasa Menkunku Yama aimé Kunku célèbre ce bikamo et ça a plaisir pourquoi pas aussi à mon vieux Bob Zatara l'homme unique Mokonza Mboka Bob Zatara ya kulut Bob Zatara moto na ibele fondé kabeya likunzi ya famille ya fondé kabeya likunzi ya famille c'est là bikamo pourquoi pas aussi à qui parfois Orléans la ligne droite entité na nga Mali lycée là pe bikamo Patrick Mosengo depuis Hollande masana ngai kilo ba jeteur mele ki nanga sela nga bikamo la vie no bikamo ko sala bien ko sala pena kitoko makasi Monica Manzenza femme africaine passeport au blé au capi Porsche Panamera de Lombourg c'est là Ismaël Poutine bikamo et ko sala bien balobi Noël la tigresse akenda poto le ki nanga sela vie no bikamo restaurant biso la biso Chaton Sims na Lyon tout les rappels t'as fait tout dans exo boutique de rappeurs en face d'angwana tout t'as tout ça plaisir merci à Etolo Mobo c'est à peine 20 cm papa na Early merci à toi so d'accord dans fongo là l'homme saint en forme costume hein tel le nga boye na besoin bon enfin putain oui bah nous ça poto un peu bon mbote belé sam konku le nécessaire papa bio il y a bino ngwana balobi Gloria et File étoile filante il y a ngwana sans oublier Fabrice Lombolo ya Fabrice bossa na Arabi kama kalenda isu mdauti poto ayi mwanga mikembio putain oh non mais putain oh tu n'as compris voilà non le maintenant les gars c'est ma putain mais ta costume là quoi voilà tous mes grands pots sur on sorti pendant on a sorti médical mais sorti médical fait rigoler le pas na émission sur la politique ba to mi ba lobby est raté parce que ça tu me dis mot raté parce qu'il a besoin parce qu'il a besoin il y a polémique parce qu'il a besoin il y a polémique fait rigoler allo ba tam sous o va demander au kanisa par rapport il y a l'autre musicien congolais par rapport il y a ndenge concert na isa reporté et fait reporter mais fait rigoler bimi sagement na média congolais na bosso na politique tant otala qui sagesse ça fait rigoler tali émission wana et le bien connu est rigolo malem mais ndeto kende ba artiste belé bandora Sonia roleka sur na plateau pour na cracher OK bango tout bon éducation à faire au moment de bien à faire rigola papa Hervé à la kisi pena que lelo aza papa ya musique congolaise OK tous les militaires du Congo ont dit magasin mwana ya faire na se ya faire. Ah bon? Parce que papa ndé alaksaka na bana et là on y ba ko sala. OK. Yango to mona lelo. Maîtrise, intelligence, sagesse, il y a haut niveau. Maintenant si ko eloni no sala bato. Le jour avant di bazoze la faire Aleka a craché sur un tel, a tout abordé et un tel, pour bango bazo ba sujet à vendre la koloba. Or ngai na to ko vendre to bandiko décortiquer maloba ya faire. Au moins que to ko ça 15 émissions. Pourquoi makambo lobby et pesi biso ngazo bengo éduquer batu. OK. Donc faire go la lelo des artistes ce sont des éducateurs ya masse. OK. Les lots fait la comme ko éduquer masse. Faire quoi là ko éduquer masse. Oui. Par rapport na vanda boy na mona artiste mo azobeta mbanga zoloba ngai mutu na ela batu fashion au monde batu bakomo lata lelo bakiti pantalon. Tu trouves ça normal yo memela biso ko lata pantalon to tiki caleçon libanda. On doit trouver normal. Cet artiste là moni non est bien. Même d'après les exemples à suivre alors. Pour les exemples à suivre. Mais na biso ba bantu les exemples à suivre était. Tala muto des exemples à suivre c'est faire. Voilà, le solo à Salomon. Basimi Balé
bakendaki na mwana bandeki owela mwana bakende epa ya Salomon eza lokola Salomon aza justice ya Congo ndenge na comprenaki yango basi mibale Ferregola et l'autre je sais pas l'autre yango eza nani parce que Ferregola alobi ya biso eza bezité mais ya biso ezali kotombola culture congolaise ozwaki maloba ya Salomon ani parce que bawario bakende na ndenge na bango mosusu mais d'après analyste ya bamawelisa bango wana nde bawelelaka garçon oyo gali ye mpe na concert na tata Raphaël ye alobi teke babwakeli ye pwani lelo les gens ne comprennent pas ntango Ferregola azobeta lisolo ya Salomo ya sagesse ya Salomo azosenga na gouvernement basala la sagesse à Salomon. Cela veut dire quoi? Basa la différence qui est entre concert populaire et Moutado Misepelisa na festival Oyoyo eza mwana ya Congo oyo ekosala culture ya Congo kende liboso. OK. Muto azo Misepelisa atabo anile concert yekuta osepela kutu ne pop anga melane mai na stade. Mais on normal. Normal. Mais festival faire à sepelate pourquoi parce que eza mwana ya Congo. Congo c'est la musique. Obi lelo to solango clairement. To mette bela li solo bien. Le père de la musique congolaise lelo, si to bito beta manga to lo bela nani? C'est Kale Jeff. Te. A lelo. Lelo, c'est Ferregola. C'est Ferregola. Mutasimbi rumba lelo la musique na Congo c'est Ferré. Mutado tambwisa musique ya Congo bimati libanda c'est Ferré. Oui. Muto azongisi bilengi ya rumba ya Congo c'est Ferré. Muto azongisi rumba na biso na top. Place ezalelaki c'est Ferré. Oui oui. Le père de la rumba congolaise lelo c'est Ferregola. Azo lela mwana na ye, azo déclarer batika mwana na ya vivre. Soko bato yo balingaka rumba te. Bango nde moni bo bakela la bapongi. Etali bango te bokata ko papa to bokata ko pela ba concert beta maté. Ba annulé. Ba annulé na bango etali. Ba annulé déjà. Ba annulé déjà parce que bango ba na posa na ngote. Ba na souci ya culture mataté. Comme preuve, bo si bo mona fali akeko beta libanda ateki pena culture na biso. Mais ateka on a balé. Moi balé ça. Ah omoni sikoyo. Balé la au rendez-vous. Wapi balé, wana balé. Zebola au rendez-vous. Wana balé. Fali alinga culture en Bogoté. Ah bon? Je suis en train de dire des choses vraies et puis je reconfirme. Pourquoi? Personne preuve à ta mon kono. Na pesa milo preuve ata moko. Toza na fête indépendance ba on balé ba bini. O ake festival o ake festival. Total ba festival na bango mi balé nani yango ateka ki Congo. Au monde que c'est ferré. Papa on dit mo indépendance. Abete indépendance. Azongi selibiso na banzembo Afrika oyoyo batu misuku babosana a rappeler ba mindele tout bazali que moi je suis africain parce que des français noirs bazali. On te regarde comme ça ba mono noir bazo identifier yo te bazo baté oza français oza belge oza nani ti ba juif noir bazali faki Ferregola la bon que moi je suis africain. OK. Mais yegoya to monier akemela batu amu na mingonga to kauka. Voilà. Donc Ferré, sera petit sagesse à Salomon, c'est clair. Il parle de la musique. Moi na auto wele la culture à Congo. Bino boza ba Salomon. Bossa la sagesse. Bota la nani o azoluka protéger notre culture. Nani o azoluka atombo la culture na biso kende liboso. Botiki la musique na botiki la culture. Pour yenda za papa ya mwana wana. Voilà donc tu comprendre maintenant le message au Ferregola Lobaki. Ferregola Lobaki na ikara mais tu bandi ko analyser yango to décortiquer. Voilà. To décortiquer yango et total ici yango ba tu peux comprendre qui est le vrai parent de la rumba congolaise. Parce que Ferregola toujours local, toujours mal entouré, comment retia à publier concert
atie pe na date ya billetterie après du coup ezali sous te balongoli yango ekomi annulé ekomi reporté. Qu'est-ce qui se passe autour ya le pâtre faire rigole? D'abord lelo pena nde na yeli bango pena na affaire oyo. Soki boko traiter faire rigole à local. ING Arena et de la banane. Pour yo au na publication, au moins quand on a page ya faire, ton na page ya ING. OK. Batali bosso ba publier qui c'était ING Arena. Il a qui faire était. Ba beso ba bio pour na soni de ba bia landi bango ba betali kuna faire landi bango yango soni wana bango. Excusez, si faire alors que négocier, si ba ça négociateur pour ba zo salle, ba bete que fallait bete kuna. Et puis fallait bete na ba salle. To fallait défiler na ba salle. OK. Fali soka ki abeti zebola na yeguna na basal. OK. Faire Rolanda fali te. Pour faire ki ko beta musique, la vraie rumba. Yo beta ki zebola. Soko na landi na nini? OK. Pour là on fallait ça na yiga boudin luketu. Et si non. Après c'est le meilleur tu. Banda carrière on appelle ça les meilleurs te. Mais l'artiste le plus nul de la musique à Congo, c'est Fali. Mais Bozo Bengaye, l'artiste le plus nul de la République démocratique du Congo. Mais Babi, les seuls artistes qui ont été partout, à Fongola Rabassal, Balandi, il y en a Bandara Makam. Bon, on a double ça des martyrs, pas. N'est-ce pas le mot? Taboulé ya bêta na Olympia, si c'est 2 ou 7 jours de Toyokara. Avec un mois. Na Olympia. Mais lelo, si vous avez une histoire de musique congolaise, balobela anani, Papa Wemba. Balobela taboula matin. Ba oyebi soke Papa Wemba sala qui meilleur chanteur à Congo c'était Papa Wemba. Est-ce que taboula Wemba mabe? Mais il est meilleur. Voilà. Toi tu crois que quelqu'un découvrir salle, ndela siko da meilleur. Meilleur est au découvrir salle et peut passer le meilleur au beti musique au batuba kamui. Nenga to moni faire go la salle na Didas Arena. A découvrir ça la sika, a beti musique et là ici batu libanda et zong ici ba kermesse na poto et tek ici batu ba tige libanda ya salle. Pour la première fois français à mon batu balali 2 jours na salle libanda. Pour le concert moko. Et ça la maté même à table ba bête dagi aussi si ba kenda. Mais ce qu'on a fait à beti lelo, batu ba boko zonga, batu ba utaki ba mboka misika mse ba zongi te. Balali na Adidas Arena. Na butu na ngweko e bongwane ko mi fête. Yango sanga tuna qui est certifié, oui, très certifié. Oui, très certifié. Oui. C'est pour vous dire que Fali awela ka kokende ko luka basal o ayebi ka kokoka te po kombone bimaka ga betaki. OK. Mais yemoko miyebi ke na kokoka yango te. Ce qu'on fait aza calme, posé. Faire à papa. So tali lelo mona bano amike mike babota mabangonde bakomo okende ba misusu bakomo koma ba ninyo yoka po ba betaki sur ba système pour un bon son ba jeep, mais un vrai parent, un papa a oué la ngoli souté. Pour ça na tawana te ya bomwana. Un vrai parent avant de calme, ça makamna ina ndinga ki parent malembe. Yango lelo te ko comprendre que faire aza papa ya musique congolaise. Donc tous les chanteurs à Congo, si ba lamouri na tongo, faut ba lobaka ba benga faire papa. O ngai o koza na mukolo ya faire na âge, mais la musique ndima ke faire papa na o. Voilà, ndima ke faire aza papa na yo. Tout le monde a dit dimanche, dernière question apparemment. Tout le monde a dit dimanche. Batindi numéro 1 vie pour ça qui chasse pour la sécurité. Batindi qui mutu aya kotala si c'est vrai. Sécurité oyo faire à Lobaki au organisateur à festival là Lobaki si réellement c'est vrai à Taïkiwana à Monipe bah c'est niveau de sécurité zali niveau c'est makambo
Tous la nini et Mikolo Koya. Non, biso pour la biso jusqu'à présent on to annulé té. Bon fallait annuler qui. Té ya annulé pour ebe kanga bo mabato abangi swa bo masu bato a problème. Et là clair. Tout le monde sait que tous les concerts à Fali bat bakufaka. Faire rigoler le belo moko na émission ya Sango. Alobi na beta stade de martyr. Slogan d'alagi moko. Gaulois batela Gaulois. Nenge toyaki nenge tozonga ndako. Nenge toyaki nenge tozonga. Bolukelanga muto abungisa ki téléphone kokufa te. Kozoka te. Mais muto abungisa téléphone na pamba o na concert à faire. Atate. OK. Bolukelanga muto alobai ke na yaki na mbongo na poche ba kotenga loboko ba yibiango. Azalate. Bolukelanga muto abungisa porte-monnaie na ye. Azalate. Okay. Donc cela veut dire quoi? Faire azana sang ya kobomaka batute. Faire azana sang ya kopesa ka vie. OK. Na musique. Voilà, ana sang opesa vie. Yango moni azo lela lelo. Alingi te baboma mwana moko eza culture ya mboka. Voilà. Abi boko boma mwana te na botie na pasi. OK. Potokota na UNESCO. Tandenge to souffrir. Okay. Parce que bolinga bo détruire la culture ya mboka po anini. L'État salé la sagesse à Salomo. OK. Tike la biso culture na biso. Tike la biso mwana to boti na pasi. Bato ba lingete basi bakata ki kala. O balinga culture ya mboka ekufa bakata ki kala. Voilà l'homme saint dans un corps saint. To comme biso vraiment na suka. Parce que l'autre on a ito bera plus maloba ya mokonzi. Biso bera mokonzi mboka na biso. République démocratique des Gaulois faire rendre mon continent biso tonga toyoka to le bela maloba mon koto na suka ba otala yo et là mona ngana loba ngana ko besa ngana loba kyango et elinga sikoyo to comprendre non elo moko faire à saliba dépense il y a plus de 1,5 million $. OK. Et le beta sango ezambongo te faire ke ko yiba na banque. Ezambongo ya muto ekatanon. Dépense offert à Sali, ezambongo take ko lokota. Ezambongo. OK. Soki et le bisango. Tout le monde na confinement. Na États-Unis, na France, partout. Bazongisela batu ba mbongo ba dépasse biloko na ba salaka. Ouais ouais. Soki pe gouvernement est jugé bon. Et kata festigola. Bazongisela faire gola plus de 1,5 million $ na bango. Parce que déjà ba dépense ba engagé qui bango te ba eko engager dépense sans ba tout dans l'état. Avant ba engager dépense ba tout na ki l'état ba solo la ki na l'état. OK. Vous comprenez? Donc tant ba tout ni l'état ba solo na l'état a accepté. Ba fouti ba droit na bango ba bandi siko ko engager dépense. Donc l'état aza obligé ya kozongi c'est la bango mbongo. Oh to ko koma wana te. Et la culture ya mboka. Voilà. Donc l'état atika musique, culture nabiso et kendeliboso. Voilà. Voilà, merci l'homme saint de monsieur Nsuka ba otala yo. Bato tout balandi ngai ba comprendre que ngazo benga ngo day national. Ti lelo no bakundi ebebembe yo. Misuso bakufaki na stade te. Nga nazo kamo ole ba tina biso quelques jours ya hommage ya bato bakufaki na stade mais ba obomba ngobombe na nini. Si vous avez tout le monde a 3 jours, il y a Day National. Si vous avez besoin pour apprendre na bateau, parce que vous avez besoin de stade, vous avez stade. Voilà, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin et notre émission sur les lots. Merci à tous les Gaulois. Merci à tous les Gauloises. Focus Nabiso toujours na fait rigola. Gaulois, Gauloises et gladiateurs. Focus Nabiso na fait rigola. En tout cas, Festigola, c'est pour bientôt. Donc, d'ici 4 matin, on va tous un programme normal. Et Festigola est allé. Donc, déjà réservé bien, on n'est pas dans le baki. Réservé bien, réservé sur un streaming, à faire rigola live. Réservé parce que tout ça, mon bon, les carabans déjà n'est belé. Et le reste, ça va tout passer en Wana. Merci à vous. Merci à Elvis, c'est ma caméra. Régie finale, Langaï. Bossi Tapen et Tolomo, 20 cm, pas dans Early. Merci, Nayo. Merci à Boss Giresse. Depuis aux États-Unis, merci à toi, merci à mon vieux
Bob Ezatara mokonza mboka l'homme unique depuis France Bob Ezatara. Merci à Fondé Kabeya likunzi ya famille ya Fondé Kabeya. Merci na yo Same Kunku c'est langa bikamwa. Maman aimé Kunku ya Same Kunku. Tous les langa bikamwa ko sala bien. Pourquoi pas Patrick Monsengo masa na ngai. Ba mbote na webele. Restaurant biso na biso tonton Sim c'est na Lyon. Babi en face on peut boutique ça tout et comme ça la biso vraiment plaisir. Merci Naya Ronstar et Makoko Sa Majesté. Ya Ronstar et Makoko Sa Majesté. Merci Nayo, merci na Kanzo le qui parfois Orléans. Moi j'espère Poutine je vous aime. Tout une balasima. Ce que merci à Zongité. Bye.